Sabo jeje ki oye. Betu yangala le kadi guni ki ngude beto, ngude makana mamanza. Nisi wa yeto ku jeje ki. Donc tuna ye malawu ye kiese kadi lumuke vile kaka ulu. Donc tuna le 6 novembre 2010. Ngude yeto mamwelo utulwa kiti.
Jiki bayambi mama mwelo bayambi mama na bango aye kotala bango mama tango ayaka ati ya bana kolobaki aya kotala biso bana na ye ye mutayebi makambo nini oyo amemeli biso kitunga ya mama biso tokolinga te toyeba nini me ye muta kopesa biso kitunga na bino na memelaki bino yango donc mama na biso aye na kitunga wana tuumisi yango epoli mama bengaki tosolola na telefone mama lobi kitunga ngo banda na bongisaki biloko epoli mama ate poli biso bampusi tolongolaka na biso tokoyandula yango do lelo tokoyandula mama oye mama na biso tokopesa mama na biso mbota kafu mama biso bana na yo topesa yo mbota
to ya pesa mama na biso mbote ya lokumu ya kafu afa to pesa mama mbote po so to pesi mama mbote biso to koloba isu te mama yemo bazala nini kasi tokosenga mama moke bolimbisi mama biso bana na yo toyebi ke mwa pasi esalaki yo tozomonana te na epai yo ozalaka na Saint-Ouen mama oyebi difficulté nini tozotraverse oyebi makambo nyonso pamba te tobombelaka eloko te bamikanda tu ndenge nyonso tosalaka oyebaka topesaka yo information oyebi ndenge nyonso oyo ezolekela yo mpo oyebi ndenge ozobongisana ndenge na yo mama tobetaki mwa moke mabaku balobi soki tolobi yango te eza mpe pasi motu mievo aloba zala na moto alobaka te motu oyo abombaka makambo tuka ndenge toza boye groupe tobetaki mabaku ndenge tosololaki me nalingaki ke fo bato nyonso toloba yango na miso ya mama tobetaki mabaku mama na biso pe na mama azotika kaka babetaka biso mama azoloba te donc mwana nyonso ya groupe aniongaki mama kolimbisa biso pamba te ezalaki mpe pasi na ndenge na biso ya kibomoto mama posa na biso ezali te ke totika paroisse tobetaka te posa na biso ezali ke tobetaka epai yo ozali biso mpe tomonanaka kasi bacondition yo moko oyebi yo moko mpo oyebi ndenge olobaki na biso ke badémarche mpo ozosala ndenge tosololaki na yo badémarche ozosala yo moko kama toyebi yango na nzambe donc mama toyebi ke koya na yo ezali esengo na biso oyo nyonso obongiseli biso mama pesa biso yango epuis procédure susi na biso ezali ke mposa tokota kuna mama tokendeki ya biso moko ta mosu mpe mai ndenge ekenda yango moko etengamaki ozata mosu na eloko ndenge nini okotinda biso abana bosalela boye biso tokoyekiseki te yango na mama susi na biso tokoki kotelebisa yo te sanke topesa bapasi na biso ntango yo koloba mama kanisela biso na kote wana donc mama limbisa biso bana na yo tobetaki mpe na mabaku libaku wana esalaki biso pasi yango wana mama limbisa biso tozalaka bana na yo ndenge tosololai na telefone tokopesa mama na biso mbote ya esengo ya kafukafu ava topesa mama mbote tokoyebisa ndenge bolimbisi tosengi pa mama tosengi bolimbisi na bambangi ya se na bambangi ya likolo na komba tata mwana molimo sana na komba tata pesa sibo mama na pesa mama na biso mbote ya esengo ya kina ya mapamboli doki ekita pena doki par deux plage papa papa azali et puis biso a epai tozali bana nyonso ya jésus-christ ya mokili mombe epai bazali bazo mapamboli wana tokopesa mama na biso mbote mpe tokopesa ye mpe mbote ya papa pamba te représente ya mokonzi azali mokonzi donc mama ndenge aye boye papa mutaye tokopesa mama na biso mbote epai ya mabota ya papa na komba tata mwana molimo sana na komba tata mwana te molimo allez Ministre des Finances, maintenant,
engagement ya. Ouais. Beto, peut-être pas là, c'est pas grave. 50 euros. 50 euros. 50 euros. Yeah. Maman, est-ce que papa bakita kika kokita ne wana o to babota ki bango kobota. Babota ki bango. Ah! Ouais, numéro 1, maman. Numéro 1. Wow. Papa. Donc, qui sono che di Jalunga, no? Di Diangenda. Chi di Bambu, chi di Wanga. Mama baby. Maman le chiffre. Chiffreron. 130 euros. 60 euros. Ah, photocopie Babeko. Mettez-le ma pauvre papa, il est numéro 1. Paquet de paix, Tu as bien sécurisé. Tu as bien sécurisé. Mais t'as ma boue. 450. 50. Attendez. Tiens, On va faire le nez. Naturel.
Ah, c'est ça. C'est quoi vous répétez d'accord? Ah ouais. Vous foutez à la place. 150 € par mois. Ah, pardon. Mais ah, vas-y, Kanga. Ah ouais? D'accord. Tu as qu'une seconde, là, bien. J'ai Voyez. On a 450. Il a 50. Je remets les poignées des choses. D'abord, aménagement. Ouais, c'est quoi le problème? Ma passage, je n'aime pas. Ah, non, La côté hôpital à matin. ah, C'est à 3 on se suit pas mal. C'est comment on est droit au trousseau. Ah, la monnaie, vous échec. Échec, échec. Jumbo. Kasih itu nih,
Mamoye. Oye. Mamoye. Oye. Mama. Tokotunda. Makamunda biso ninge likeli masolo mama pesi biso et puis tokotele misape mama mala moko asilisa clôturer final na ye. Chinsa ni kombe du vin zangu. Titani, maman a fait félicitations. Maman le but va dire 500 €. 500 €. Maman le dit félicitations. Même moi, oui, si on vous a bonne. Qui va Je retourne dans la musique. Donc, maman a fait félicitations. Après, maman, en attendant, toujours c'est la papa il voulait qu'à quoi accompagner tout. Donc, c'est sur le bal là. Tout animé, donc. Même ce moment là, c'est mon préféré. Voilà. Maman, bien Maman, pourquoi que ça vient de dire bon? Attends, mais ça vient pas de Oh, malo. c'est comme ça, maman, c'est mon préféré, il y a Senga. Ah oui, mais. Maman, c'est pour la Maman, Pas Philippe a fait ce qu'il je sais pas, c'est pour la langue, il y a Malongo tata
maman de moi qui a nzembo tant que tia libondeli bato nyonso bazo kanga papa gila bala te papa bato bazo kanga en tout cas maman c'est la biso libondeli maman le c'est l'autre ngato loba bande mingi fallait baya to sangana bango fallait na banda ko isusu empêchement misusu misala tango papa mon la biso akanisela pe bande parce que groupe eza biso nyonso ya moto sali groupe eza mon côté ni balete donc les pamboli autres zo lelo maman ezala pe na bande ko ba yiki on nyonso to faire partie en tout cas les pamboli on est comme la moto nyonso wana maman te sengi nous appelons na posa to ya ko bete place yo zalaka maman démarche wana soki ezala vite fait maman tozozela ngo mpena na mbango ya wana maman topesi yo parole aussi c'est la biso libondeli nyonso. Ok. Ça. Na kombo ya tata mwana pe ba mosantu. Papa eloko ni biso bana no tokosenga. Nyonso elekini esika oyo yo ozalaki kati na biso tala esengo bana na yo. Mabeni ni papa bano bakosalaka. Toyebi ete tozali na ntango moko ya pasi oyo Satana aza kobetisa biso mitu. Me toza na kobanga te oyo papa olobaka ete Satana kobongwana na ye Nzambe te, Nzambe pa kobongwana Satana te. Ya solo bana ndo bayaki. Posa basola na ngai mama papa te eloba bango moko. Banyongaki bamoni neti bazali kobeta bango mama azali kointervenir te. Ya solo eloko nini tokoloba badémarche na ngai Nzambe na ngai ndenge nalobaki na libondeli na ngai ya ouverture yo moko yebi eloko nini ngai nasalaki te po ete groupe oyo papa tokoka kozala ndenge tokozalaka yo moko yebi monguna mosala na ye kobebisa me toza na kobanga te kanisela bana na yo tosala animation awa me nyonso ebimi awa ezali de réalité papa